Mesdames et messieurs, surtout les chers parents, en tout cas, cordial bienvenue sur votre chaîne K-Express TV. Et c'est nos amis qui peuvent que vous en avez toujours le surtout les amis parents, puis attend que les parents immigrants toya na bamboka ya libanda toza na besoin kosolola s'encourager se motiver. Sans plus tarder, je m'avais d'abord salué les spectateurs. Bonjour, salut la famille Habari Rafiki Kiambote Zeno Zazingi Losako Bandeko. Shalom, shalom, shalom. Kimia nzambe na mabota na bino na relation na bino na bana na bino tozana mpona komotive mpona koencourage engangai présentatrice na bino Blanche Kibundi Kazola na ye toujours na cadre ya motivation na esengo na ngai ezali koyeba te na communauté toza kosentraide soki bachaine mosusu mpe ekoki kobima ya koédike ya komotive ekosala biso malamu toza na besoin bamotivation na bamboka toye ya bastress papa aza te mama aza te biso moko bapapa biso moko bana biso moko bakoko biso moko toza nyonso moto apesa moto éducation mpe aza te moto apesa moto conseil azalaka te mais de temps en temps na bamoyen ya baréseaux sociaux tocommunikaka même ya mokie oyo ekoki komemela moninga un plus ekosala malamu surtout mpona éducation ya bana en tout cas tose motive tosencourage tolobaka de temps en temps topesanaka baidée eza très très important biso atant ke baafro tozwi éducation moko ya bien éducation so nga tuka nga nazaka fière d'être congolaise nazaka fière nde nabotama na Congo na koli na Congo l'éducation wana nulle part ailleurs bapapa balakisi biso babonne mœurs bapesi biso exemple ya malamu ntango moto azomona respect azomona botosi azomona éducation yango wana nde esengeli na biso tocontinue nango même nde toye na bamboka bamindele topesa bana na biso image wana ya éducation ya malamu oyo tozwi tocontinue nango c'est vrai ezalaka pasi bango lokola babotami awa baza toujours tenté kokuta na baculture ebele bisika bazocircule na baclasse partout mais biso atant ke baparent base ezali ndako à partir ya ndako tokonye koinculke koencourage koprodiguer baconseil ekosunga bango bazwa conscience ke biso atant ke baafricain culture na biso esengaka boye esengaka boye esengaka boye vraiment bandeko tosola yango bien biso na ngai na yo ndeko toyebi biso bacongolaise toyebi ntango tozali kokola na Congo mpo obima na ndako na ya baparent obima chez les parents ezali kaka dans le mariage en tant que jeune fille ozwi fiancé babali yo nde okende pai na tozalaka te ke obimi na yo kaka bongo ozwi diplôme ozwi ndako kofutela okevanda yo moko biso na culture na biso en tout cas conseil les 10 tozala kosala bongo tozala komarche bongo te mais mpo ani lelo tozopermettre bana na biso bazobima soki babimi mpo na éducation baketanga eza na sens mais bana mosusu bazobima éducation te mais azwi na ye kaka bac asepe na ye kaka esa vie na ye akonie mpe étude te abimi toomona yango normal vraiment bandeko toencourage biloko wana te c'est vrai na génération lelo mabe ekoma malamu ekoma mabe mais tokonye bongo te po ali tozokende tozoperdre babonne mœurs tozoperdre baqualité na biso tanke bacongolaise bacongolais oyo bazalaki na éducation bazalaki respectueux tosala effort vraiment toremédier eza trop tard te tant que tozovivre espoir il faut ezala yango wana lelo naye koswala na bamama congolaise na bapapa congolais nazo beta sete surtout na bamama biso motolekisaka to mingi na bana vraiment tosala très très attention tomeka koréduire to éliminer même badistraction eleka te réseaux sociaux eza bien bandeko na nga me nga na tosolola na lelo bien depuis tokoti baréseaux sociaux tokoti bafacebook entre nous tosolola vraiment bandeko na ngai na esprit ya bien ememeli biso nini ezalaka okoti ozotala vie ya moninga okoti ozoyoka masolo ya baninga ememeli biso nini bandeko tololango na bien topesa na baide pour dire ke na ye na cadre kaka ya koréveiller conscience ya ndeko moko oyo akozwa opportunité akokanga lelo réseaux sociaux esalisi biso te mpe ezosalisa biso te totalaka babiloko ya malamu me ya mabe totika mais atanke baparent ngai na ye koencourage surtout bamama na bapapa mpe toréduire nano réseaux sociaux to réduire na distraction tozwa vraiment temps mpona biso moko eza très important so tozwa temps mpona biso moko ekosunga non seulement biso ekosunga même bana na biso nazoloba tozwa temps mpona biso moko elobi nini tomekana kose focaliser na bavie na biso totika bavie ya bato totika kotonga kolekisa temps mpona bato koyeba bamasolo ya bato tosokipe na baonyo na biso moko tolinga toinvestir na connaissance na éducation na lecture mama congolaise tangaka
papa congolais totangaka balivre oyo ekoki komemela biso un plus ekoki koédike biso tolinga vraiment tosala investissement ya biso moko bamama nayebi ke biso bamama congolais tolinga to apparaître bien tolinga kolatre bien eza malamu mingi naza koencourage kozala propre ezalaka bien apparence mosusu ndenge ezali présentable bongo tolinga mpe toinvestir non seulement kaka na kolata na kobongisa loposo na biso kobongisa biso na biso toinvestir mpe même na motu na biso d'une manière intellect éducation na biso toinvestir na éducation toluka toyeba tomekaka kotangaka bamingi kotanga ezosunga biso makasi ekosunga biso mpona nini ekopesa biso connaissance ekoaméliorer même façon na biso ya koloba soki otangaka mingi okozwa bavocabulaire kitoko bamakambo so ozali koignore okoyeba yango ekosunga yo même façon na yo ya kose comporter ekochange kotanga la lecture eza vraiment très bénéfique mpona bavie na biso tosala effort tosédike tosala effort so mpe moyen ezali yekola mo formation moko na ligne yekola makambo ya sika osédike soki olinga nazopesa exemple so oza moto olinga ozalaka vraiment olinga okoma chef olambaka na cuisine yekwana babiloko yango na online na youtube soki okoti komona barecette eza ebele bazolakisa nde bato bafonctionna nde bato basalaka mosala na ya bachef na cuisine yekola yango mpe apres pense na kozwa mwa formation omatisa niveau malembe kaka omonaki ekosunga yo ntango yo deja mama oza exemplaire ozosala babiloko ya bongo otiki na réseaux sociaux pembeni os'impose ochange vraiment mode de vie na yo okomi kosédike okomi kotanga baouvrage eza très éducatif bana mpe ntango bazoobserve bazomona vraiment ke mama a changé esalaka bien tozala bamodele tozala exemple tozala baexemple ya bien mpo ntango tobanda kopesa bana na biso sikoyo conseil bakocomprendre ke mama ye mokuta atiki distraction a changé bongo ngai tozala vraiment baexemplaire soki mpe occasion epesami otanga okenda baétude mosika mama tanga papa tanga bamboko toye ezala baopportunité ebele soki moyen ezali totanga epuis surtout toencourage bana ata biso tozwa occasion ke baklasse ya milai te me bana na biso surtout toyebala koencourage bafille na biso bagarçon na biso na éducation wana vraiment très important tonéglige te bakota loyenge ya réseaux sociaux te bakota loyenge ya kosola baétranger na réseaux sociaux te réseaux sociaux ekomi komema bamakambo ya mabe oyo esengeli biso totelemela yango so totelemela yango te so tosola makambo oyo te ekosunga biso te baparent tolamuka biso bacongolais culture na biso esengi boye te culture na biso esengaka respect esengaka kimia esengaka mwana azala vraiment na babonne manière mais na bamboka oyo toye tozomona ke bana bazokopie ya mabe mingi omona mwana koti na place aopesa batambote te biso tokola bongo te bokanisa nde baparent na kishasa bazali koloba na biso okepa bato biso kuna bakongo tozali tozopesa mbote pende ya luzitu ozodekama nde biso bakongo toloba babiloko wana vraiment esila me tokontinue kolobela bana na biso mbote ne fiske okoti mpa bato pesa mbote bana bayeba kopesa mbote bana bayeba korespecte baparent mpe ya baninga na bango bana bayebaka kosola na bato bayebi basokola na bainconnu te bainconnu wana oyebi mpesi bato yango bauti te mokili eza ya kobeba vraiment to esala effort toyebaka barelation ni bana bazozwa na bareseau sociaux susu baza nao mikie tosala attention ngai mpo na nga tuka na ye surtout kobala biso baparent congolais biso bacongolais toencourage bana na éducation bana bainvestir na éducation c'est vrai mariage eza bien mariage eza bien kobota balobi bana bazalaka likabo kouta na nzambe biso toboti dans les mariages en tout cas toencourage mpe bana biso babotaka dans les mariages na po te okomi kokóma nango neti kaka normal mwana avant le mariage aboti toomona yango normal eza normal te toencourage bana babota dans les mariages soki mwana asali erreur aboti dans le mariage te eza mpe trop tard te toencourage ye azonga classe azonga l'éducation asorganize azwa mosala na ye ya bien epuis azala mwasi moko akozala ferme eza te ke posi aboti n'importe qui aye asakani na ye akei te azala ferme amitia discipline aomonake soki atangi amitié mpe caractère akorécupérer mpe akozwa libala na ye ya bien toencourage vraiment bana na biso dans les mariages ekoma osala mpasi ndenge bana na biso mosusu na poto awa bakomi omona mwana congolaise azobota bana tata tokoki koencourage ngo te wana eza merci na biso eza culture na biso te toza bacongolais toza bato vraiment ya respect tozongisa barespect na biso tokota mingi na bafutilité te mais tokota surtout biso baparent tokota makasi na mozindo ya koencourage bana na éducation yango nde ezali
base yango nde ezali clé ata un jour biso tokoli tokomi bampaka toza te soki mwana atangi aza na mosala ya malamu akoyeba mpe koboyikola bafuture koko na biso vraiment tosala effort éducation nde nazobeta se te bamariage soki mwana atangi te eza facile akuta mpe na mariage moko toxique mpo mibali oyo batangi mingi balingaka mpe basi batangi imagine toyo otangisi bana te akozwa mobali ya ndenge nini obi akozwa mwasi ya ndenge nini meme ya basi meme ya mibali totangisa bana ya basi totangisa bana ya mibali mpona koevite bango bake kokwea un jour bamariage moko toxique oyo mobali moko oyo avoyu azoyeba ta valeur na ye te azorespecte ye te wana ekozala malamu te bana na biso bayeba d'abord kose respecte bango moko epuis base laisser faire te na barelation bazokutana ngo na bamibali bien na basi soki omoni relation ezali toxique esengeli otika yo nde mwasi yo nde okoyeba koedike moto aye koluka yo lakisa mobali wana aye kopusa na pembeni na yo ke il faut atraite yo malamu soki omoni ke relation ezomemela ngo makambo malamu te oza na yo na droit ya kotika oza oblige tovanda na relation ezali toxique oyo ezonuire yo bana na kose respecte bana kose impose yo mwana nde apartir wana soki os'impose devant mobali olakisi eke ngai babétise te kobetanga te kosanga boye te tovivre na respect omonaka respect wana ekocontinue mais soki dès le début mwana aza koencourage mobali abetaka ye mobali abotolaki bambongo asalaki bamakambo ndenge na ndenge azotolere ekoma mpasi mpo akorige yango normalement biso nde touta na afrique toyebaka ke bapapa bazali kobokola bandako mais biso leo na poto bana biso basi bakomi kopesa bana mibali bambongo basolinga balinga bango mpona mbongo eza normal te mwasi tika mobali aya tika mobali azwa soin na yo na baka mosusu osi bobalani eza nde mosusu mais soki na bobalani te oza na ona to kopesa mobali mbongo te bovivre nanu na ndenge ya kikamaraderie mais éducation ezala primordiale kotika éducation te mpo ozwi libala mpo ozwi mobali te soki omoni kolingi libala combine éducation na libala mais eza te ke otiki éducation mpo ozwi libala libala nyonso eza garanti te totalisa bana na biso bana bamama totalisa bana ke libala baluka yango na prière ntango mwana akomi kokola baage ya kobala ekomi kopusana toyebisaka bango babondelaka mpona future libala na bango mpo bakende bisika ya bien tomema totika bango bakende na loyenge te moto azwaka décision na loyenge yango moni baerreur eza mingi bato bakwei na bamaboka bato ya mabe ekomi koaffecte barelation ekomi koaffecte bavie na bango bamosusu mpe bazokufa kaka mpona nini libala ya toxique ezalaki yango ya malamu te azwi partenaire ya mabe mpo bato bazosala bashoi mpe ya mabe bazotuna mpe volonté ya nzambe te libala ezalaka institution divine esengeli moto nyonso ava s'engage atuna volonté ya nzambe en tout cas biso bamama congolaise tosala effort toza na besoin ke bana na biso bakola bien toza na besoin ke bana na biso bareflete image moko mpenza ya culture africaine ya kitoko wana ya respect ya botosi mpe surtout éducation ezala primordiale tosala effort bamama et même bapapa tosala effort biso mo mpe tosédike ekosala biso bien vraiment tokokonia na basérie ya bamotivation ebele surtout mpona koencourage baparent biso atanke baparent avenir meilleur ya bana na biso ezodépendre na oyo biso tokopesa bango biso mo mpe baparent tosala effort tosinstruire tosédike toinvestir na éducation intellectuelle éducation na biso vraiment ezala vraiment malamu mpo tozala exemple ya malamu mpona bana mpo ntango tozoreproche bango bayebake baparent mpe basali effort na ndenge na bango biso atanke bana toza baplus jeune tokende me mosika mpo baparent na biso kutu baye koya bauti afrique basali effort biso mpe tosala effort ya koleka ekozala toujours malamu mpona avenir ya famille ezala famille moko béni famille moko ya lipamboli oya bandeko nzambe apamba bino bisika bozali tosencourageaka bandeko tozomona baabus ekomi mingi na communauté mais avec Dieu tokolonga vraiment nzambe apambola bino tokokonela basérie ya motivation que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse que Express TV on se retrouve prochainement merci beaucoup bye